bonjour na mutunyos oya kozwa occasion ya kolanda recette ya mama Bijou na mukola lelo ngandi kola bila mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na memeli bino recette na nga ya madesu balambana viande hachée. Mama Bijou d'or kande na lobaka kokende musika te zala wana toujours na bidor suivi pona koyeba eloko nini mama Bijou d'or atie. Na mutu yo surtout otala vidéo nanga nano s'abonner te mama Bijou d'or naza ko inviter yo s'abonner na bidor suivi ezaka pona ba 1+ na musala ya mama Bijou ezape pona ba 1+ na yo pona soko s'abonner na bidor suivi au fini cloche wala notification obanda ko rater biloko yo surtout mama Bijou d'or a sala kate. Lelo nazolambela bino madesu nanga mélanger na viande hachée. Mama Bijou d'or na sala makambo ebele mama Bijou d'or abeta masolo ezaka mingi chaque vendredi na 21h30. Mama Bijou d'or na sala émission nanga o ezalaka dimanche na tiaka ngo tam susu 18h, 18h30, 19h ça dépend. Yango wana il faut qu'on s'abonne ko fina cloche wana ya notification parce que loko surtout mama Bijou d'or à côté surtout ba première et la kayo na ndenge moko ya facile mama Bijou d'or ba live ya mama Bijou d'or au mona kayango parce que nazana besoin sur na sali live nazana besoin na mona bino bozala wana pona ko participer tam su nazo beta lisolo moko ezo senga ba intervention na bino na tiaka téléphone nga wana nazana besoin bobenga nga pona to participer poto solo la tam su pona lisolo wana ya wana c'est mieux ko s'abonner na bidor suivi et puis ko fina cloche ya notification pona ezalaka bien sûr mama Bijou d'or atsali eloko yasika. Donc mama Bijou d'or na lambaka na sala ba recette ba mindele ya batu mwindu mama Bijou d'or sala makambo ebele mama Bijou d'or za émission ba star oui ezala mingi chaque samedi mais siko nazo vraiment ko kanga date jour mon côté parce que samedi na cause na tante vendredi na sali donc yango na bozala toujours na bidor suivi parce que ba surprise ezali ebele émission ba star ezali émission ba amser ezali donc oluka na yo libala contacter bidor suivi mama Bijou d'or na sala yo émission mobimba ya yo moko opesa numéro na yo ya téléphone et puis okotala ba téléphone ndenge ekoyela yo bwenzi. Donc pendant que nous musika te nazo lakisa bino suko recette nanga ona memeli bino na mukula lelo mbote na ba abonné nanga bopesa mama Bijou d'or confiance vous s'abonner à la bidor suivi vous allez toujours wana parce que mama Bijou d'or na lobaki na ko décevoir bino te mama Bijou d'or na tiaka ba biloko o esipelisa kaka bino biso awa vraiment polémique to linga ngote to sala musala o ezako pesa mutu batu ba 1+ o ezako sala ke batu bazala donc na sens que oluka libala oluki mama Bijou d'or oza posa basela yo promotion eloko na yo contacter bidor TV oza besoin ko yekola recette moko bozala toujours na bidor TV okoyekola balobi ba yekola kaka oza besoin mama Bijou d'or abeta lisolo na yo pesa lisolo ba beta parce que za pona ko pesa baninga mususu conseil na likambo mo ta mususu eyela yo ko pesa baninga mususu courage na likambo mo beta mususu eyela yo donc muninga tanga ko yoka lobi o likambo ese yelanga donc mutu wana pesa lisolo akufate aza ko vivre donc c'est comme ça yango la boss abonner toujours na bidor TV bozala jamais dessus mama Bijou d'or na la sabino score recette nanga oyo ya mukolo ya lelo merci beaucoup. Oui kande na uti koloba mama Bijou na ebité parce que na lamba trop ba recette eleki belé na bidor TV ezala ba misusu na bosani donc mais ezala ngo problème te parce que ezala ba tumsusu ba abonné nanga mingi baza ba abonné ya sika donc bazwa peut-être tam sous ta ya ko vérifier ti na c'était ko luka bloko nini mama Bijou d'or alamba ce qui peut la sina lamba recette oyo na sina la kisabino c'est pas grave nazo la kisabisu ce peut la sina la kisate lelo na yeli bino recette nanga ya madesu mélangé na viande hachée madesu nanga na besoin ka madesu oyo ya linzanza comme pour ko sala madesu ko sala pela madesu oyo ya makasi otokisi yango bien elembi nde osali recette mama Bijou d'or azosala mais ngala mona ka efaciliter nga ko sala na madesu ya linzanza na sali na madesu oyo nazaki na moi 3 linzanza nga ya madesu na 3 manzanza oyo viande hachée nga yango oyo eza nango ka ya 500 g donc recette ezali ya madesu haricot mélangé na viande hachée haricot nanga yango na sina tiango na bol na sukoli yango très bien parce que ezala na bazei moko boye il faut d'abord kofungola linzanza kosopa mai wana ya zei après osukoli madesu na yo madesu nanga eza déjà ya kosukola ndenge bozomona awa
na kotia madesu na nga na kotia poivre oyo ebengami na kombo ya paprika madesu poivre na nga yango oyo poivre na nga eza ya tous les 3 couleurs eza nango mpe kaka demi poivre na nga yango oyo mama bijou akataka ba poivre oyo netiaka yango na congélateur poivre ya mama bijou naza na litungulu na nga moko epuis naza na ai na nga ya mbuma nazwi ai oyo eza litungulu na ngai moko ai na nga nalongoli kaka mwa 2 mbuma ya minene ai ya mbuma yango oyo natie na kati ai na nga ya mbuma awa epuis na makasa na ngai ya solo yango oyo boza komona. Donc recette ya mama bijou ezosenga kaka biloko oyo nalakisi. Mama bijou nakotia huile, mama bijou nakotia fefa oyo ya pembe soki poza na oyo ya noir okokotia ngala za nango tous les 2 couleurs mais la préférée natia fefa moi mokie poa biloko oyo nazolamba ezalaka donc ezalaka ya piquant mais ngala kotia fefa kaka mokie po na bala mingi baliaka pilipili te fefa na nga yango na otia ndambo ya muscade et puis na otia ndambo ya vegeta épice nyonso tu olingi mais biloko oyo elamba makana mwa épice ya pilipili ou bien ba paprika na biso ya pilipili pona ebongisa biloko mais mama bijou na kotia na nga fefa oyo na lakisi bino ya pembe fefa ngo azali na pilipili mokie. Donc c'est ça sikoto nazo passer na étape ya kotia sikoyo biloko la nga na moto nazo nzungu la nga nafungoli réchaud nakotia mwa mai mokie kaka mpona kolembisa viande haché euti nango na congélateur eza nango euti na congélateur eza vraiment congelé faut kotia mwa mai mokie ata pe euti osombi yango sikoyo na supermarché ata pe ezalaki na frigo il faut kaka kotia yango mwa mai mokie viande haché elemba ntango viande haché ekolemba nde nakoya kotia babiloko nyonso tu oyo bomoni. Donc c'est ça biloko ya mama bijou a préparé yango oyo ndenge eza bongo na kotia kaka mwa mungu ya mokie na viande haché na nga natie na nga kaka mwa mai mokie mwa mai na nga yango na wawu mwa mai mokie ezali awa na viande haché na ngai soki nzungu eza na mai napingaka te soki nzungu eza na mai na se ederangeaka mama bijou. Ok c'est ça viande haché na ngai yango oyo nazotia viande haché na ngai mungwa natie mwa mungwa na nga moke na liboko nazolamba pe loso pembeni comme pe recette oyo nazolamba nakoki kozwa na kati ba pomme de terre natie na kati. Donc mais tellement lokola nazolambela bango na loso nazwi loso na lambi yango à part. Donc c'est ça recette oyo comme pour kokotia ba loso na kati donc batiaka biloko mélanger mama bijou nazosala kaka ndenge boza komona comme pe na kokotia ndambo ya loso na kati comme pe na kokotia pomme de terre na kati. Mungwa na nga yango oyo natie mungwa biloko na nga oyo il faut viande haché elemba soki na moni viande haché elembi na kofungola yango bien nasali lokola na kalingi après nakoya kotia biloko nyonso tu oyo bomoni ndenge viande haché mama bijou euti na congélateur mpona kozela viande haché oyo elemba nazo tika moi 5 minutes comme ça nazongela bino mpona viande haché na nga elemba malamu. Oui ndenge viande haché na nga ezalaki congelé ezala eutaki na congélateur nakokaki kolamba ye boye te ifale nanu na tokisa ye boye na panza ye avant natia babiloko mosusu likolo nango ata pe viande haché na yo eza nango ya outi kosomba oka mama bijou ndenge nalobi kaka sikoyo na supermarché eza nango na glace te okosala kaka ndenge mama bijou dor asali ozwi viande haché na yo otie na mwa ndambu ya mai na mwa ndambu ya mungwa otokisi viande haché na yo omoni viande haché échanger couleur boye ndenge bomoni viande haché échanger couleur yango oyo eza nango kala mwa mai mokie. Donc naosala lokola nazokalinga kaka viande haché na nga kaka na mai oyo ezali awa na mafuta oyo ebimi na
viande ya mama bijou esili mai na tiaki esili comme net ko kalingama siko mama bijou do na ko passer na étape ya kotia ba biloko nanga oyo boboni eza nango ko video nango kozala motaike oyo ezali pape karanga na kombo ya poivre matungulu ai na mwa likasa na biso ya solo yango oyo naza komélanger yango na viande ya na ngai babenga yango soki na kombo moko boye kombo ezokima na tuna bala kombo babengaka recette oyo yango oyo mama bijou na kotia mwa mafuta huile moke na kati asepelango mafuta huile oyo ezosalama lokola nazokalinga yango mama bijou naye kosepela o madesu nanga apriko nanga natie madesu nanga na kati esikali kaka natia siko baepisi oyo ya poussière nyonso nanga mpona te eza deja ya kobela bamama ifo kozala na barecette moko ya bavite fait recette oyo na ndimi te ekoki kozala banda obandaki kolamba lamba pondu journée mobimba pondu ebelaka te oyo eza boye te oyo eza recette moko soki ata bana batikali na 30 minutes bazonga okoki deja kobanda deja kolamba soki bana bazalaki na classe natie fefa nayebisi bino fefa oyo azalaka mwa pika natie ka mwa mokie po oyo ya mokie akokoka pilipili wana te oyo eza nango muscade yango mpe esili natie nyonso oyo eza muscade mama bijou atie muscade mama bijou akotia ndambu ya vegeta comme okokota episi nyonso mpo olingi ya mwa mungwa mama bijou atisokoli vegeta na ye likolo tema viande haché wana tokisaki yango na mungwa biloko ya mama bijou yango oyo nakobalola yango tu apres natie mwa ndambu ya mai kompo okokobakisa mwa tomate kompo okokotika kaka yo nga nazobakisa mwa tomate ya concentré mokie likolo ya biloko nanga nazozwa sikoyo tomate natia mama bijou na bino azobakisa tomate likolo nazotia tomate moke oyo eza tomate ya concentré mama bijou nakoma kosomba nanga tomate oyo basi bakatakata boye bomoni bakata yango tosalela yango mingi pizza tomate nange ezali ya kokata po ata na tuti te tomate ya mama bijou yango oyo na balola yango na soki tomate etikali donc soki osaleli tomate eke tomate na yo etikali kobomba yango na linzanza te ezalaka na bitide ya kobomba yango na babol nanga oyo natiaka bareste soki nasaleli tomate etikali moke na kokotisa yango na katikati ya bol oyo donc nazwi mwa lutu nanga moko ya tomate mpe nakotia yango de lutu bakisi lisusu tomate na ngai natie de lutu na ngai ya tomate ya concentré sikoyo mama bijou akomi na etape abakisa mwa ndambo mai bongo nafinika biloko na ngai oyo kobela kitoko omoni biloko ya mama bijou donc mpona koyekola barecette ya boye faut toujours kozala na biloko suivi awa na biloko suivi makambo ya malamu ezalaka opesi bana boye ata na loso ata na pomme de terre bana bakolia malamu yo moko mpe okolia malamu eza te ke fo anakende soki na fo shop mpona lia bien no mama bijou alobi koyekola kolamba baprendaka ngo kaka et puis barecette il faut toujours kozala na biloko suivi mpona
yeba ba recette na bakisi mai na biloko na ngai ozomona biloko ya mama bijou ndenge ezali eza vraiment kitoko ba mama bolambela bana Fatou Boka lambela bana mama Jolie lambela bana mama na biso Maggie na ma copine à Belgique lambela bakoko voilà yo déjà bana basi bakoli donc bijou la blanche lambela papa voilà biloko ya mama bijou eza kitoko makasi namoni mungwa penza eyokani te mande bakomi koboya mungwa mais il faut ezala mwa moke na biloko mungwa mama bijou te nabakisi mungwa kwa mungwa eza te biloko na ngai yango oyo bozomona ndenge biloko ya mama bijou ezali eza vraiment kitoko makasi ezali wana kotoka lango kaka mwa moke epuis biloko na ngai ebeli bana bakolia yango na loso Bidor TV nde makambo nabimi mwa moto moke mpona ebela na mwa moto ya malembe par rapport natika yango na nef nazolakisa bino na kati ndenge ezali ndenge biloko yango ezotoka mama na biso Miss Elongation alobaka nzungu ekotoko bomoni nzungu ezokotoko bamama ndenge baolakisa kolamba na YouTube mwana mwasi oyebi kolamba te zwa ta na yo ya colère mais oyo badoki baloba zwa ta na yo ya koyekola mpona koyekola il faut kosabone na chaîne moko boye sabone na yo na Bidor TV ofini croche wana ya notification mpo na barecette tout mama bijou do akotia yo oyelaka yo biloko oso tout mama bijou do akosala ekomelaka yo facilement mama bijou do apesaka baconseil mama bijou do alambaka nasala barecette ya bamindele oyo kutu soki ya bikolo nini je sais pas donc nasala barecette ya bato mwindu mama bijou do asala bapublicité nasala makambo ebele na moto ozoluka libala contacte Bidor TV mama bijou do akolukela yo solution donc na bato oyo neti mosu oza na besoin osala publicité ya eloko na yo oza na besoin osala promotion ya eloko na yo pourquoi pas contacte Bidor TV akosalela yo promotion ya eloko na yo epuis okosepela biloko ya mama bijou do yango ezotoka donc nazozela ebela bongo nalakisa bino ndenge nini nakotia yango esika moko na loso na nga mpona kopesa mwana alia Bidor TV nde makambo donc bosabone vraiment masouvenir na Bidor TV bokozala journée dessus tokutani kala mingi te soki na servir biloko oyo biloko na ngai ebeli bomoni loso ya mama bijou do ndenge ebeli kitoko oyo awa toza na loso bomoni loso yango oyo awa tozali na madesu na biso tolambi mélange na viande hachée madesu na biso yango oyo wana eza lutu ya madesu awa ezali lutu ya loso donc siko mama bijou do naza koservir mwana mpona alia comme ça nazolakisa bino ndenge nini ekobima na sani na nga parce que liboko moko na kama esimbi telefone moyen ya koservir ezali te il faut na déposer yango mpona na servir mwana epi bomona ndenge nini biloko ya mama bijou do ebeli kitoko loso yango ebeli kitoko ebeli moko na desu nanga mpe yango mélanger na pomme de terre et mélanger na viande hachée batia bapoivre bozomona ndenge madesu ya mama bijou eza kitoko donc bamama bosabone na Bidor TV bokozala jamais déçu nde nalobaki na servir mwana bona lakisa bino biloko yango ndenge nini ekobima bamama il faut toyeba ndenge nini ya koservir bana il faut toservir bana na mwa basani ya kitoko il faut topesa bana biloko ya malamu parce que bango nde sa bango mobulu donc c'est ça biloko ya mama bijou yango oyo nazopesa mwana moko azwa alia ata alie na ye na mosuni te pembeni esala eloko te parce que viande hachée ezali viande donc eza wana azolia madesu na viande na loso donc ata mosuni eza nango pembeni te ekosala eloko te mingi nasalaka boye nasali lisusu mapapu natie pembeni mais
lelo nasaleli bango kaka boye vite fait donc bakolia boye bakolia kitoko. Bo s'abonner massivement na vidéo TV bokozala jamais dessus. Maman Bijou D'or alamba vraiment ba recette ya modèle nyonso. Donc nazopesa ba mosi nyonso tout ba bisous esika bozali. Donc napesi ba ma copine ba bisous namoni Gina mosi ya mosi na Irlande napesi yo ba bisous. Napesi Mama Rita ba bisous, napesi Nathalie Demo na France ba bisous. Napesi ba copine nga nyonso to esika bozali ba bisous, napesi batu nyonso to basabona na Bidor TV ba bisous. Bozala toujours wana na Bidor TV bozala jamais dessus parce que Maman Bijou D'or a ande makambo. Donc soko tali vidéo nanga osepeli nango ko hésiter te telanga j'aime na la besoin ya j'aime na yo. Naza na besoin ya commentaire na yo, naza na besoin o partager vidéo oyo pona ekende esunga mama moko oyo alinga kita msusu alamba azoluka recette ya kolamba metango yo olakisi ye otindeli ye vidéo oyo mbala moko e sali ba 1 plus na libota na ye pona akozwa eloko ya kolamba mbala moko. Donc mbote na mutu nyonso to oyo ayebi nga na oyo ayebi nga te. Donc biso nyonso tozaba na nzambe nalingi bino mingi. Prochaine recette kala mingi te bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais dessus. Vendredi bozala wana toujours na 21h30 boye biloko nini Maman Bijou D'or akotia. Et puis dimanche na invité bino bozala wana toujours pona kotala ka première oyo biso totiaka mateya oyo ekamba bino ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Béatrice. Donc nalingi bino mingi ba bisous, bye.